Bienvenue et pas il y a leader. En tout cas, de profiter qu'on peut ça batutu au pe balinga qui tous à lelo grand bord, hein, moté ma maman Mireille. Oyo ate jeep na ye ya kitoko pona koya kozwa pe leader pe na bande konyo so Hervé Bungiawa ya chasa ki wana tala kango ya ba ibisinga na zala mayele na passeport ko sala makamuza na sete et simbate ezande ngwana. Merci leader Amisi. Donc ni logo c'est pour na concert il y a les 30 ya Ferrigola. Mwana mamnangati na ilwanda mamnanga leader Amisa ye awa nana ba tournage nanga nana ba film nanga nana mamnanga na ebiso déjà Ferrigola grand frère. Pourquoi pas aussi bande ko boki no soutenir via problème te mais ngana ebiso le loba moko awa soko linaka ya na nga fali pour paté so ina ye na pina ina automatique. Todo povo que assiste o líder Amisi, ele é bom humorista, faz um humor só para agradar todo mundo, para ficar feliz. Mas estamos aqui no aeroporto, vamos lhe buscar. Estou bem feliz assim a lhe ver já. Pode falar uma coisa no povo, como vai fazer para encontrar no que? É bom compreender, ok, na banca bongo po na zona kati au milieu du village, ou na mangala na zona na kangi, na bosanité grand bord. Kanga pena ko kufa ta ba fête pour madame leader ayo sala awa to sepela biso nyonso ouais donc so za la abonné chez leader Amisi télévision on s'abonner so za abonné na Gemidor TV on s'abonner déjà pour partir à lobby mamboza on a benga mon vieux le boss de Ondinga. Donc afin d'année kimia do leader Amisi ayo défendre ayo sa ile musala kitoko na kati ya chaîne na biso donc na bukasi na ende na zao vraiment ouais leader Amisi comment na bato nyonso ba ko yamba yo na ebité soko za liloba moko ko mona bato tout donc ko yebisa bango nini pe bande ko mususu baza libanda ba Hollanda biso en direct na ba province ba koza na posa na yo pona ko kende kuna ko sepesa bana bango ndengo sepelisaka mokili. Ndenge bato balobaka ngola ngo pesi ekufa na ngokala oyesu na tangola ngo ekufa na ngokala makamino memeli bana ngola ba secret nino memeli bana ngola na katsamboka ekufa epa bandeko baza ba courage te bandeko ba iboluka te mais ndetu bona tambola na mon vieux na benga ki président vieux pena zawana Pablo Grandbord ouais Pablo Grandbord et ça mon vieux atie pena jeep na ye ayo zwanga na aéroport siko yebisanga ke pa na ye pa ngolo ekufa jamais yango na yebiso lelo soki olimo yebake bozwa baninga to limo comprendre bozwa baninga kene luka musala au sala beta cop. C'est la différence du monde médiatique. C'est la différence du monde médiatique. Gemidor, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez Ami et Tim. La vie change avec Gemidor. Gemidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. L'initiateur c'était Ondinga. Akanga Masolo. Gemidor. La chaîne par excellence. Gemidor. Mon tête s'abonner à Gemidor TV. Pour bien s'informer, lisser les couverts. Abonnez-vous massivement à Gemidor TV. Yo moi c'est kitoko boye vraiment. Olandaka kaka ba chaîne akala mais Gemidor essaye ya te. Alelo ezali bebae nakola na te mona Gemidor TV. Valérie Lusando na Suisse, Alain Chamuna
demotikile na kati ya Suisse Deo Mopata Alelo ezali bebae nakolala te ona Gémidor TV Maroyo balobaka ke barezo sosio ezopebisa bato obatalaka bashena mabe bashena mafinga ya bochomba uvombavo yango nga na sabona nanga na Gémidor TV c'est là où papa maman et les enfants British Bamuseke Okolanda Gémidor sans inquiétude Omaro Bonsoir na bato ba Olanda biso pe libanda ya mboka lelo eza mardi oyo journée toyo koyamba ndeko na biso artiste moto asepelisaka batu na bandako moto asalaka batu oyo baza na ba stress bazonga normal leader a Messi direction Paris auti Paris aokita awa déjà donc ce sire déjà azana kati ba sala mo ba formalité ya mike po babima alors to kota na kati poto yambaye poto zoyer alors biso déjà toza wa délégation Angola namoni Lavina auti Kabinda alors bato nyonso balingi ba contacter leader a Messi parce que aye na Angola na cadre ya tourisme na cadre ya bateau pe balingaka ye mingi ba mona ye donc aza artiste arozala cachete arozala na ye partout mais eza na ba norme to na ba condition pour na ko mona ye alors numéro na biso eleka place wana na ba chaîne nyonso bo tala biso numéro o ekoleka bozala déjà na position ya kozwa biso pona kokutana na artiste ba oyo pe ba Monique ba ko salisa e production moko na mboka oyo ba benga biso ata na ba province tokoya po na ba production sauf que toza awa pe na bato ba simbi masolo moto oyo asali makambo ya minene po président to leader a Messi azala ezali papa de Nzinga en tout cas place ozali na pesio vraiment balongonia na pesio balongonia elongo na équipe mobimba et groupe les étoiles d'Afrique au bazo fêter pe 9e anniversaire na bango dimanche le 1er décembre baza awa ba bongamaki pona koya koyamba oyo azali artiste collègue famille tout donc biso to na Angola awa to na partie prité sauf que Angola est un grand monde batu ba comprendre raté tant oyo lingo saelanga minene ngamongo naza pe minene ya grave alors soko ya Angola omoni o contacter biso tokoya na aéroport tokoyamba yo soki pe na lufu tokoya na lufu tokoyamba yo mais tandis que yo o lakisaka yo oza plus grave alors na Angola mutu ya plus grave azarate biso tout ozaka normal parce que na Angola na ndako nyonso frigo ezalaka arc ezalaka baliaka soso ndenge ezalaka kaka na ndako manzanza baliaka pe kaka soso donc pas de complexe na Angola toza wana artiste na biso tout ya Congo tolela bino parce que na lobaka eloko moboye théâtre ya Congo c'est Jérusalem ya art ya Congo soki oniatina mabele wana te aux artistes ya mangala oko évoluer te alors pour évoluer bien soki au sara théâtre mangala faut travailler na Congo so Monique au travailler na Angola le bas portugais hein? Donc naza awa naza ndeko biso ye na surnoma ye Kabasele to pusa muke Kabasele mais ye azali moko ya biso ya awa a passer pe message na ndenge na ya se présenter aza nani pe aye ko sala nini Kabasele boa noite. Sim, boa noite presidente. Estou aqui no aeroporto, me informaram que não o líder a Messi vai chegar hoje. Eu estava na Lunda Norte. Sim. Donc direction na Lunda Norte. Oui. O kiti lelo? Sim, cheguei hoje de manhã às 8h30 que eu cheguei aqui. E foi em casa, me falaram que o líder vai chegar hoje, mas como eu gosto, sou fã do líder a Messi, os conteúdos dele que ele marca no televisão ou no TikTok, no Facebook, nas redes sociais, e me faz bem. Eu também me inspiro as coisas nele, me faz feliz. E não me faz só a mim, mas faz todo o povo que assiste o líder a Messi. Ele é um bom humorista, faz um humor só para agradar todo mundo, para ficar feliz. Mas estamos aqui no aeroporto, vamos lhe buscar. Estou bem feliz assim ali ver já. Pode falar uma coisa no povo? Como vai fazer para encontrar no que? É bom compreender nga ok na bango bongo po na za na kati au milieu du village. Oye na mangala na za wana na kangi na bosanité Grand Bord.
wana père nanga oyo atika nga te so na bengi ata na inera la muka asuvena mama Mireille poussa na mopanzi mama poussa mopanzi so la la fada lebi sa bato tout o balingi ba monana na leader Amis bakosa ndenge nini. Ok, todos querem contactar já o líder Amis. O líder Amis está aqui em Angola, em Luanda, praticamente aqui em Luanda. E quem quer encontrar ele e procura o presidente Yafande aqui em Luanda, o contato vai passar lá embaixo. Depois, quem quiser ele ver, e quem quer produzir também ele para um show, qualquer sítio. Fala já no boss da Lunda Sul aí. E eu falo já no boss todo que eu deixei lá em Lunda. Vocês já sabem o que é que nós conversamos que hoje. Tem Adolfo Muteba Chilamuina, tem um cota aí, o Gauss Quebec não está mais lá, não lhe deixei lá na Lunda e deixei lá um cota, quem o nome já me esqueci, mas eu vou me lembrar, e tem o Alberto Derio, que está lá, Alberto Massassi, Kibanzo Massassi, Kwenda Vutuca, mas é para já eu sei que não é para falarmos que se o líder Amis chegar, vocês vão ligar. Quando ele chegar, depois vamos procurar o número, vamos ligar. Se dá para patrocinar e vir na Ilunda, vocês já sabem, né? O ambiente da Ilunda já passa muito longo. Era só isso. Muito obrigado. Bomboni déjà message aqui na português. Peut-être usar président, vice-président et groupe Les Étoiles d'Afrique. Moi, moya moké pour naïbi que le bébé usana président Amis à tout moment. Le lobano ezani ni présence ya leader na biso. Ngai nazaka ne sionge mingi pour na président leader Amis. C'est juste c'est ma casse. Kwa kwenye Luanda pena mwete tuone kwa ibelewa to ya mali dara Miss donc na pesa ka ba félicitations nenga tala biso esi ngabe makasi. Merci tokota déjà la moni batu bandi déjà kobima noko na biso pe ya chinois aza pe na posa liloba po esala epe bien aza mutu na biso donc boya pena ya kokolo ba pe moi liloba bonoiti no fala ya tabe bo comprendre toza na idéologie to kendeka na idéologie ndenge za tokota na kati po esala bien. Yo mwasi kitoko boye vraiment olandaka kaka ba chaîne akala mais j'ai mis donc essayer ya te Valérie Lusandi na Suisse Alain Chamuna emotikile na kati ya Suisse Deo Mopata British Bamuseke Olanda Gemidor sans inquiéter de la chanteuse Sokana chérie après bindonga na leli afin de Maloda celle contre tous James Tamou Papa Nagael merci beaucoup, c'est l'arrivée des leaders à Messi, Muto Boyaki Kozela, Muto Bovandi, journée Mobimba Pona Kozela, Oya Sepeli Sarabiso partout, Alongola Rabiso ba stress, Yeyo a commis déjà, donc Mbote, seja bem-vindo. Ouais, Yangande, en tout cas, ça linga très bien. Déjà, première fois, banana botamana comme na Luanda. Donc, ça linga très bien. Et belé ba otu na nena yebo yemsu na okima. Na okima te. Nena ye, na ozong à Paris, na ozong à France. Na okima te. Mais yamboka moko très bien ya osarana te. Donc, na kitika na aéroport basi na biso nzoto. Ya na mobali te eloko miso emona nakanga mutema jamais ya ba chéri na bisabino mibali kutu mais ba chéri bike batu bazela yo pena olela na mukelela na nutso komi Luanda lela. Ouais, en tout cas na bisibina bandeko tout
ba yaya ba mama ba tata na ndenge pena ya Luanda donc na yebo na pena osala musala donc na ye pena osala musala na bokasi ya les grands frères le père on a benga mon vieux le boss de Ondinga donc afana ne kimia do leader a misa yo défendre ye ayo sa ile musala kitoko na kacha chaîne na biso donc na bokasi na ende na zao vraiment ouais leader a misi comment on a bateau nyonso ba ko yamba yo on a habité sokoza liloba moko ko mona bateau tout donc ko yebisa bango nini pe bande ko mususu baza libanda ba Hollanda biso en direct na ba province ba koza na posa na yo pona ko kende kuna ko sepelisa bana bango ndengo sepelisaka mokili okoloba liloba nini elo na ko lobanga na respecter a contrat donc mutu nyonso alinginga au contacter yo afande ou bien les grands frères les boss de Ondinga yem tazawana ba osolola problème ezate na yepe na osala musala mais sauf que on a Kitty na aéroport on a obima na moni bato belé obi na peinter na sali gaz na donc émotion et salinga bien donc en tout cas merci na bino tout ndeboye awa bolingonde yangoyo omoni biso ba artiste tozalo kwa basi moi si akozala ta azana mbongo belé azana mituka mais mbongo mobali et ça la keka bien et puis ça qui seconde biso to alaka et seconde ngande yango nde bino nyos boza et puis nde to abo biso nyos to na ba mino 32 o ba longola yango etalier mais nde nzamba sa ela biso na 32 dans donc ça linga très bien vraiment alors leader puisque vous l'avez déjà maman ba contrat ba tebele ba Hollanda yo za déjà star ba yebi ndego Kitty to muli ba bande kolo misu ba sa ba spectacle na ba salle et tout sûrement ba abonné ba tout nyos ba Hollanda biso ba fanatique na yo notamment ba mituna est-ce que leader a mis ça y ko aye pour na spectacle mo na salle moko ou bien ils ont juste pour na tour 40 za la yambo ouais ko beta salle linge lo bateke aux artistes et aux grands ça les a loko la formalité ou que yo c'est plus si ba fanatique na yo donc art de jeu za la na makila donc biso to botama nango to za na na kacha mutema donc c'est plus ça bandeko wana ndia cop nanga cop donc lingo lo ba ke mutu nyonso akotsa ba moyen na ye o nyonso ko luka afande basola na ye to groupe ya Gemidor TV azala déjà le bienvenu et pas il y a leader en tout cas de profiter ko pesa batu tout o pe balinga ki to zala lelo ba grand bord motema ya mama Mireille oyo atie jeep na ye ya kitoko pona ko ya kozwa pe leader pe na bande ko nyonso Irbe Bungiawa ya chasa ki wana tala kango ya ba bisinga na zala mayele na passeport ya na mona kango merci ouais donc to repesa ka bambote Cecilia Batista azape parmi bato yo ba appuyer Fifi Connexion artiste ya les étoiles ba fêter 9e anniversaire ya groupe il y a Maman Étoile Maman Étoile que j'aime beaucoup wana mama nanga 9e anniversaire et ça le premier dimanche le premier moi boy biso ngoteki na ozala na yebis déjà ils ont annoncé kasi ba en live to ko seki en live donc waza posa mona yo si aya wana ouais et puis photo chango gratuit ils ont un bon non ils ont gratuit mutinyo so aya na comme ça tous se fait ensemble et ça l'air bien Kabasele donc oyo ndeko na biso pe Kabasele moi liloba moko na langila aroyoka ona ndenga kati wapi Kabasele OK bem-vindo leader Amisi et bienvenue joyeux anniversaire Angola yesika 12 ans Angola oye balangi te bem-vindo leader Amisi e povo angolano todo está que estava à espera de ti e chegar aqui afala toa Vou comprendre ambiance leader leader ozala na mboko yo sanga soni ya loba portiga bien já chegaste, o povo angolano está aqui, está à tua espera. O que você vai falar para eles? Tudo bem. Tudo bem. Tá bem, moça, vem. Fala uma coisa na líder. E a líder to sepeli na Goiânia yo. Tozaki a banda 16h. Banda 16h, mais to sepela na musala na openo sala kaya ngo esengi biso pena to mona ko rumela te. Mais tozane nesengo. To anesengo to sepela na yo lisusu dimanche ozana biso elongo. Pardon. En tout cas, merci Arcisse. Pardon. Leader to moni pe ba fan na yo balinga. Seja bem-vindo na mboka biso Quatro. Oui. C'est au leader Amis, na lele makasi. Moi Peggy Ndongala, Zami de Wata, Bongote Peggy, c'est moi. Ouais. Oyo, na leli makasi dit
L'idée n'a pas été de se pepele. Soki ndongala kombo na yo esonaka makasi na mboka. Est-ce que ko sa pe spectacle monté à biso pe to sepela na minute to za na ba caméra ebele ya. Mais faut présenter dans le Peggy Ndongala asalaka nini? Mutu moko bien asala makambo ebele ya sonaka pe batu na makambo ebele. Donc so monte na milieu aéroport mutu moko aza déjà na maturité. Donc et vous avez bien yo moko sa présentation na yo pour la bateau ba evio peut-être. Ah oui, nga Peggy Ndongala. Peggy Ndongala. Achacho côté. Nande tu na de leader Miss. Ouais, frère. Oui, na vanda na mayanga. Na travaillera awa na tekaka susu na tekaka téléphone mais na prouver maman nga kufanya na Congo na okende okundaye na okende ma okundaye na okende kini lelo na zaka na une semaine na ozonga so na zongi ne leader Miss yo san maman bela ki vraiment oui so na laki soku to mona ba tekolela te ni te no lela te no expérience au kufela dans l'expérience kolela c'est mais toko tambola pe te banam ta sali mama boya so lingi ya so au moins avec Batista avec Batista sur la inaye wana bakulutu bon mais nana maboko na bango donc mutu to ko benga ozwanga 922 90 15 bakisaka code ya liboso afin de il y a Isapi il y a to mona na kobenga ye kitoko sana atona ozonga 92 15 leader. En tout cas merci beaucoup hein. En tout cas on a compte à Maman Étoile. Maman Étoile na cadre ya groupe pe ndenge okomi na temps ya fête biso to mona biso to banda na ko pesa cadeau avant tozwa cadeau ya poto parce que toza na posa nango. En tout cas ça linga bien vraiment en tout cas merci beaucoup et puis on a ba vrai jeune baza awa. Mais en tout cas tous ensemble faut venir to fanda to li ensemble les lots. To li ensemble ça la bien. Pour la séjour là déjà to souhaito pas bon séjour là. En tout cas, on dépendre dans les boss de Ondzinga, mon vieux, on comprend, on a un déco ça musala nae. Mais puis qui s'invite dans des copains, il y a ça il est musala tout publicité, tout tourner dans ça pena. Donc on a ma bonne abino. Afin de Azawa, donc 1+1 donc. Tant au monde aïe, au monde du Janga, donc pas mal. Caroline Abeu, notre secrétaire Nabiso Pasa. Oui, Aouti France. Aouti France, Aouti Salakara, une semaine et demie na Kisasa, à secrétaire Nabiso ya Gemidor TV. Motema ya. Ok. Donc, motema ya bolingote. Motema place cerveau monteur ya Papa Deo. Ayebi ke sans kwanza e bomba maka. Gemidor TV. Gemidor TV, toujours. Seja bem-vindo. O Gemidor TV te recebeu com duas mãos. Bayambi yo maboko mibale. E que tudo corra bem em Angola. Mais ou menos isso. Vamos depois nos divertir bastante. O resto depois, um tempo, vamos organizar. Donc, tu ressens na biso ambiance ensemble. Nous sommes tous lango. Auto qui tape à sali 9 heures du temps. Les colos. En tout cas, to yambaye nanu amatamu. Tu kato komana apema to vanda. Nde to zaboye to kende to vivre pe ensemble. Les leaders ne na ibisa bino aza simple. Ce qui lelo toza ebele pona ko yambaye parce que na simplicité na ye ko mona ye ko tala ye nyonso asalaka yango mboka oyo yambiye. Oh non ba yamba na mboko te façon yelaka na mboka oyo et c'est pays sarabiso te. Na moni ba instrument kitoko, tala ba caméra. Ko kanza to na RTNC. Oui. Nzoka Gemidor TV. Gemidor TV toi. Mettez Gemidor TV maboko. Ya donc toke to mola déjà. Afin de Madoda, celle contre tous. Omoni onaye mokanisaki ekosimba te nzoka esimba deja kala depuis l'éternité nzambe si abongisa nyonso mpe apambola James Tambo, papa na Gaël mpido motema ya angelo bana parie de ontinga ye yango ngata longolaka yo
Maman Bitanzinga, maman Jemi Doré. Patrick Dinamao, Moulumba, les pros. Serge Boana Solution, Bidikos Méchant, Maison d'habillement. Soki moningi boye banga. Charlie Lugoulou. Chesko Asali, Motasili Setembena Gata, Fise Mama. Tani Madeka na Sui, Etondo Lumbuta na Mini. Ovike Mala, Mwana Paris, oh. Elimbisi na Paris, Jérôme Diamele, Mwana Paris, oh. Juve Kinteba. Belinda chante. Juventinga ingénieur. nasalelaka chaîne mosusu te kaka Gémidor TV qualité ya son image claire Gémidor TV Orsis Madoda la famille boyebele tosabone na Gémidor TV bravo Flamand naloba Gémidor chaîne ya kilelo chaîne ya likolo papa chéri de Luanda Serif Mampouya le millionnaire Diana Moukaj, Mama Fatou Je t'aime Kaninga de Ramoufoué José Ngando, les boss Salvador Bumba et Jessica Bumba Agence pour tous les blancs. Boss Dimeni. Nakena luna chez Boss Adolphe Mouteba. Ipo Bwandi Chicho Changala. Si tuliebo papi matalatala tatilito chifumani. De ontinga salali biso chene ya kitoko. Gémidor TV. Fogo Solo, encore et toujours. Mugondo, artiste solo. Papa Bidi Bidi, et Bongo les vieux Takinga. Et Joka, les vieux chinois. Papi Mpaka, les gourous de la presse. Les bidosphères caterpillar de la presse. Les généraux du cinéma. Nakata Luanda, mon côté. Aurélie Fangou, la zircorne de la presse. Mohamed Bassé, Benj Senté. Bonsoir et salut mesdames et messieurs partout où le monde business bozali et surtout mingi ba abonné à Gémidor suivi ba moté biskat bozali. J'espère que les autres prometteurs qui bino qui est mais la bino surprise nakatsa mboka ya Angola et donc les autres zomi wapi nakatsa Angola avec notre leader Amisi donc to ti d'arriver à l'aéroport to communa na flat bisika wapi ozala logé pendant ba séjour na. Bonsoir et bienvenue leader Amisi. Ouais, en tout cas, bonsoir. Bonne santé. Donc, qui m'est allé? Pour le délégation à Bouya Gémidor, Bayo en aéroport. En tout cas, sentiment nous a qui. Ouais, en tout cas, sentiment n'a pas appelé Zara le roi d'être mon bal à Boaki. Donc, ça nous a très bien. Mais l'on est au comprendre valeur et la relation. Tu vois, maintenant que ça sur la classe, na mona kutu valeur ba Christophe Colombe te na mona valeur ya ba Racine Carré te ti lelo na kena luka vie mais lelo nde na comprendre valeur ya relation ouais tala batu nyonso baza wa ba pour na leader donc ça linga très bien na miniti okutu boleki atana ba parents nanga po bango balali ouais bana ndako mais bino pena bokati ba pongi bo mitungi sami ba pour na ngatuke ça linga bien. Vraiment merci leader Amisi moi motuna moko ya mokie avant que tu démarrer mokie leader Amisi tout le monde na ratsambuka Angola tu dis que c'est que le rôle à faire gola les 30 azana millions c'est que concerne na bongi
Au moni Fali Poupa asa grand frère nanga déjà. Aigle asa vieux moko alinga ba petit na ye. Au moni nyonso to sala c'est du Fali. Ouais, et puis ils ont musicien belé puis ils ont fanatique à Fali. On comprend. Grand frère nanga il fait rigola, c'est asa grand frère. Ça me sala très kitoko, asa na concert na mboka et à ma bête. Na soutenir na tchara soutien nanga et pas ba yaya. Ils ont ma bête mais tout beau sanate na za leki ya Fali. De so linga ya nanga te ngana opito yo kanate. Oh. Aha. Donc les gars théorie qui ka basango ke par rapport leader à Miss na denga Kinshasa pense on lenga ba pana ma par rapport lenga ba neko soutenir bagolois puis bataki mo bouton grand nengo kumisi le grand frère no Fali pour pande mutataki au poids yango komano mukanjela parce qu'avant ozaki mutu ya fait rigoler te na kumisi mututé maintenant le ba vérité. Tu vois, ba te belé place baza, na ba musicien et belé baza ba fanatique, ya Fali. Tu vois. Donc, tant autant nga komba Fali, tout autant nga pena ba respect moko belé parce qu'azo mérité. Na kilo na charge za na ngona ndule, na oazo mema, wa la kisabiso. Ba exemple. Moi so nous ala adversaire ya mutu. Sala makambo ko lekaye. Ko sala makambo za na sete. Et simbate. Ah, les amis. Merci leader Amisi donc ni le go c'est pour na concert il y a les 30 ya fait rigola. Ah. Nana mam nangati. Na Luanda mam nanga leader Amisa ye awa nana ba tournage nanga nana ba film nanga nana mam nanga. Na ebiso déjà fait rigola grand frère. Pourquoi pas aussi bande ko boke no soutenir via problème te. Mais ngana ebiso le loba moko awa. Soko linaka ya na nga Fali pour pas te. So ina ye ngapi na ina automatique. En tout cas, voilà ce que tu as dit, la réponse déjà en Wana. Il y a ce séjour, nous avons combien de temps en Akatambo Angola? En tout cas, Nazali, vraiment en Angola, ça ne pas comme ça, Ndengi et Memelanga. Ndenge bato balobaka Angola ngo pesi kufa na ngokala. Oyesu na Angola ngo kufa na ngokala. Maramino memeli bana Angola, ba secret nino memeli bana Angola na Katamboka. Et kufa et pas bandeko baza ba courage te, bandeko ba iboluka te. Mais ndetu bona tambola na mon vieux, mabenga ke président. Vieux pena zawana. Pablo Grandbord. Ouais, Pablo Grandbord. Et ça mon vieux atie pena jeep na ye, ayo zwanga na aéroport. Siko yebisanga ke pa na yepe Angola kufa. Jamais. Yango na yebiso lelo. Soki olimo yebake, bozua ba ninga, to olimo comprendre. Bozua ba ninga. Kene luka musala au sala beta cop. Soko beti cop, l'euro comprendre que nous sommes à la kakisité. Et ça le cola mon vieux Théo Deonzinga, mon grand frère, mon vieux Deonzinga, vieux Tiabengisina, Minga Namboka, Abisina leader la Missike Pema, Salama Amnio sur Yolingi. Sur le Yoro, laquelle loin de Koufapanae, jamais, à Joakambo, Awa, Yaya, nous sommes tous à la Gizaka qui cité. La banane qui n'a pas qui s'y a mon, on a comment prendre un gazo, Sanga, au Pessanga au temps, pour un peu au temps à Binon. Bimisera Nambo, on a 4 ans dans ma bouille, il n'a pas comprendre, parce que. Ouais, Basco. Ouais, parole moro par rapport à Banangola, leader Missia Komina Katamboka. Yibisa Banangola, base la ligne aux autres, surtout, oui, la fin de l'année, c'est que, je sais pas si Banangola. Ah bon? On a fêté dans Bango. On a fêté dans Banangola. Bile ni no Banangola. Ouais, en tout cas, bisonde to la raboa par ko sekelo monsieur ate. Ouais, ko sekara. Est-ce que vous avez une stratégie à ça moi je me boyeto oyera ko créer ba gag to idée ni no yeli na Angola. En tout cas déjà les awana mon vieux de Ndinga les boss les patrons place aux ali bambote belé vraiment en tout cas obi pourquoi na tangi mingi. Oui, Jésus soit bota ma pas maman Marie yana Joseph T. Jésus a bota mananzela ya les boss de Ndinga. Ah bon? Ah, les bota la vision Jésus faut tema malamu elekiye. Mirador télévision, mon na yebo. Oui, Mirador. Maman secrétaire azali. Maman secrétaire yaka ko mama. Mirador e uta wapi? Maman secrétaire osalima bobwani. Gemidor télévision. Mon na yebo. Kolongwana nga poto. Tina Luanda, Gemidor TV. Ba ce jour nanga, Gemidor TV. Nyoso na salawa, Gemidor TV. Ouais. Merci leader Amisi, bambote na bato ba Holanda yo. En tout cas bambote na bandeko tout ya Luanda obolinganga. So linganga te na pina olingote. Ouais, donc moni vie compliqué. Oui, binga banana comprenant, oui ba parana biso bala lokuté.
Je me suis dit ma classe bon maman et puis yaka na betote. Moi bi atyenga na kati ndako bi abetanga. Pwani na kimi classe. Comment maman ya mutu zo kosanga mwana na yo. Ya na sensité. De là on a ko bana mukuse kaka vie au sol nous vivre bien. Yo kaka ebele. Et ça le bien. Ngana zo idéologie moko epa ya grand frère na Fally Ipupa. Ayebisanga respect ni mutu etombola yo. Ngaza la respect. Respect na bakulutu na nga, respect na bandeko to mutu tout na mona kana pesa ki respect. Apaka mutu moko na banga ate. Tina okufa sata. To yebali tenga na ye. Na ko banga ka yete pour pouvoir na eza muke. Mais ka mutu mukilika lokola nga, non, tous ensemble. En tout cas Luanda, leader a mis ça dans maboko. Boya vraiment na posa na bino pe bwana posa na nga. To ko fêter ensemble, to rozala ensemble. Donc et puis ba bisinga basi baza na moni na aéroport. La banzoto na me Luanda où ils ont problème nini et puis na comprendre ya osali ça te banzoto naturel et ça linga bien makasi en tout cas na zawa et puis pour na zonga poto ngamo na décider mutu tatu na ngana zo journée ngamo na décider ouais et puis to bossa di vete mutu sai musala makasi bah star afin de star amboka celle contre tous star amboka donc mutema malamu pe zawa donc na mona tana otala na mona ka lokola le vieux de onzinga pour yepe mutema malamu elekiye parce que tana kitu wa tuninga leader wana mwasi awa ndio yebo yawa po watu sala asute abisinga na ex na ba kabona sona ko zwa ngaye na bite ele saleli ngotike la ngasia na luka nga na bakisa kaka mukie na bato nyonso bakozala na posa ya recontacter leader aza na mboka donc so bengi numéro oyo ozwinga yebaka ke ozwi leader directement plus 244 922 92 15 15 leader aza disponible binomo vraiment na ndenga solo azo solola asolola déjà bien alors on est sur une collaboration moko akosa na ye aza wana asolola ce que simbi c'est bon so pe simbi te collaboration film porno te pardon non porno boyate na pas la paix mana pour moi si na pour na bala kalate na boy ba bilo mususu si le on bala noté oh yo mon en alliance vraiment donc yango pena leader auto kita na aéroport na sir asali yambi batu ba photo ba nini to awa apema mukie na grâce susu ya papa na biso de onzinga bisika zali to pese ba mbote to bosanité on nyonso va posa mona leader to dimanche to dans la fête ya groupe les étoiles d'Afrique o ko sala 9 ans na za sir leader akozala wana pona ko kanisa pe ba photo to seka ensemble donc yango wana na profiter pesa pe mbote pa ya grand bord po yeso bengi ayambaka mbala moko donc ça va bien na pesa mbote na ngai pa ya masa na ngai donc chauffeur ya munene ya mboka urbain kazeza na bosanité groupe te bana groupe les étoiles bangote bana na bangote c'est la zali bande ko na basi donc Fifi connexion bande ko na biso ba comédien boya kanisa bango te leader atika ki mwasi awa te o bande ko na ba comédien ouais si Fifi connexion ouais Blandine tout ça mais oui que na bino nyonso mwasi na Luanda aleki bino na beauté bozate la chef de biso Kabase l'ambassadeur ya groupe vice-président Roli Fouka ouais te ye na budilo funa zala pena na ye parce que bash ils na maboko na ye donc ça linga très bien et mon ami pena si kunda fallait na zala na mettre na mashoko na zala na bosanité toza na délégation ndeko na biso ya mwasi auti pena kabinda tanga yokeka oya alingaka mingi la vina bokechu alingaka mingi akomaki na vol na tongo mama kasi yaka boyete yaka boko toza pena mama auta disoyo en direct de Kabila. Ah, il s'aligne bien. Bolingwa Boye, vraiment, en tout cas, merci beaucoup, maman. Au risqué, ouais. De Jésus. De Jésus. Même Kabouya.
Obosanité, ingénieur Moulumba, toujours disponible, ingénieur Don, Azawana, maman secrétaire Nabiso B, toujours. Carolina. Motema ya maman Mireille, grand bord, Yazana bord ya Mounene. Ouais, en tout cas, grand bord à Mounene. Balobi wana ya vieux Nabiso ya Kulutu. Babi, moi c'est Mobali Moko. Mobali ve ya moi si Moko. Donc maman Mireille, en tout cas, où met la maman Mireille, Nazana Mabele. Donc na yebike tous à l'ensemble, vraiment. Et là, on a encore le banabande tout. Na minute au sommet kike, ou le mot kufa ya ko kufa na nous te pour rater. Quand là bena ko kufa ta ko ba fête. Pour madame leader ayo au sala awa. To se fait la biso nyonso. Ouais. Donc so za la abonné chez leader à Miss Télévision, on s'abonner. So za abonné na Gemidor TV, on s'abonner déjà pour partir à lobby. Mamboza. Ouais, leader ami si avant que to kabona boye, moi c'est moko et c'est pour ça ba abonné ya Gemidor TV. C'est neti ba bwana wa salarati. Ouais. Bilo wa salarone c'est pour charabatu. Kasi ya ndenge nini kasi? Ka oyo mofokona. Tika ye moko pona. Lobaka cité. Mingi Angola, tu vas solo ba na Angola. Mingi na opesa ka conseil et pas mibali. Ba de comme mibali nyoso na kati ya Luanda. Mukolo ko comprendre prix à poison. Que poison za la ka chéri tende ubanga mwasi na yo. Yeba ke olala kana ennemi na yo. Ko négliger mwasi no ata mukete. Comment c'est possible au trompera mwasi na yo senge pardon à l'indisi yo. Et le bela ko le côté. Ya banga makambo vie eza muke. Comment c'est possible de nous tricher 3 fois, moi c'est l'ambition. Mais moi c'est tricher mbala mon corps. Au sangi ses familles. Ya. Mi bal toi m'te à ma belle. Ya au monde appelé Jésus. Accouchant de célibataire. Mais toi boss na te biso nyonso. Mokili o ezala trahir et pas couple moko o eza Adam na Eve. Bango ba toi trahira biso. Parce que mokili oyo Monenge salema nzambe atie moi si le la Adam atie pe Eve moi si Eve na Adam a formé complète atindiki bango na jardin d'Eden bango nde balakisi nzela mais ba trahir biso ce que lui mutaye que sauver mukili nyonso célibataire Jésus Christ aboko pona Jésus. Merci et merci de m'abonner à biso nyonso tout ya Gemidor TV na bosa le plus mbote Bambote pe na yo moko. Caterpillar. Yo katai. Pardon. Nasali na maloba. En tout cas, merci beaucoup. Bande ko s'abonner na Gemidor TV. Na bokasi ya le boss de Onzinga, leader Amisi Azana Mabele. C'est ça. Naïbi qui tous allés ensemble. Vraiment. Merci na bande connu surtout na abonner na biso notre piège Gemidor TV. Continuez d'abonner-vous massivement sur notre chaîne. Vous allez jamais décider parce que nulle part ailleurs comme on a marambo ça mara na rati ya Gemidor. Donc pour moi la réalité maramba boye, ba biloko moko ya boye. Ça aka na kati ya Gemidor, non loin Gemidor kaka. Yo on nous s'abonner, abonnez-vous massivement. Et on dit la cloche wana muke que nous aura clocher à nos communes à Bissoa, nous avons tout. Nous avons posé au monde leader à Miss. Maramia de ça la Angola. Bilan on y a l'ébisson à Mama Sikani à l'ébisson à Angola. En tout cas, avec Gemidor au monde à Nier surtout, Bozala jamais décis. Et là je profite directement à saluer Bana Kabinda tout la moindre de votre tigre envoyé la bino a donc c'est que naïga Bana Kabinda basé à CP là. Basi Chowa, Bana Chowa toujours donc. Merci na bana Chowa surtout merci na bana Luanda et pourquoi pas si connexion toujours wana de moi ya Kachimini donc chocolat moi maman na chumina choupette moi ça tika pia kana défaut et pourquoi pas j'ai Kambi 3 fois mère et là je vois encore maman mami to na bato ba simba rapela émission ya Caterpillar bato ba soutenir rapela émission o ya 100% na ndenga Suisse maman mami to na maman bienvenue d'Acosta et pourquoi pas maman Bitandinga maman Bitandinga maman de maman maman déjà na ligue ba koli na déjà de décembre on a recépé la maramutu OK et là je vois encore na ba Gemidor surtout Kobana la secrétaire tina biso nyoso ba moto na biso vraiment en gros pourquoi pas wana na moni na sima ya caméra na moni Don Tambwe yo wana nda sepeli Don Tambwe toujours na moni suye mo yangina
Patrice Sunginamao, toujours. Donc, toujours, on a binonio surtout. Mes abonnés, vous continuez à abonner, suivre sur notre chaîne. Vous serez jamais déçus. Merci à mon boss, Deonzinga. On dirait que je suis papa du papa. Papa Chalaraba n'a pas jala. Aurélie Van, on dirait que Kishasa, il y a binonio sur vraiment un mot. Nabi et Toko Sepela et Longo. Donc, on a continué à katit. N'a pas découvert pour Kakopila, ça va ne bongo. Donc, on continue à katit découvrir, non? Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver.